namoni ye avalaki na kiti na ye. Et pendant qu'avalaki na kiti président a télé pour qu'il akota na ndako akende peut-être ko jouer loko. Alors président na kiti atiki téléphone et puis atiki munduki na ye arme. Subitement namoni deux personnes au babini. Moko a attaqué na munduka président. Moko a joué téléphone. Bazui ba braqué ye arme. Au bouger te ici dato kangiyo. Oh ya zalaki na téléphone abandi ko benga mbala moko batu e. Directement na moni ba peuple ba rwandais ba koti na mboka na biso Congo ebele na. Et pendant que ba koti bitumbe kota ki na mboka. Moko azaki abraka ke mundu kalobi benga muto e faire pour remplacer na kiti avant de passer coup d'état ngo e salami. Dans le domaine spirituel, une arme n'est pas matérielle. Elle agit dans l'invisible pour protéger, fortifier ou combattre les forces négatives. À d'autres termes, c'est la prière et c'est le coup la bouclier. La deuxième des choses, dans un téléphone, téléphone est la communication. Pouvoir ah non lo beza on zamba lo ba non loba ah non lo beza on zamba lo ba non loba parce que moto il faut remplacer ba bengue na téléphone. Le concours Queen Clémence Talents Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa Fikin, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Souci na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Souci na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo pour na kolongola bakosa mususu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Baza vraiment content ya komona que baza na talent. Ce qui est qui pour que soit bango nyonso, ça allait être mieux. Mais le cas de ça a besoin il y a moko bazo faire des osala que ba mususu malo. Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prix destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Les jeunes mususu baza na ba talent ma bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te. À travers Maman Clémence, ndé eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Balandia chez Bissot Télévision, un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout à travers le monde. Vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Angola. Merci pour votre confiance et la fidélité. Merci pour vos appels, vos messages, vos suggestions. C'est le vôtre du Niger, Mo Solo qui est devant vous. Notre émission se vient tout juste de commencer. Nous aurons le plaisir d'être ensemble avec vous tout au long de cette grande émission Police des Stars. Lelo na ina police, l'émission à Police des Stars. Bon mais ça là comme on a mingi na derrière les masques na c'est grâce à Dieu lelo to ina émission à Police des Stars. Émission à Police des Stars, c'est une émission oyo to bengaka ba sala nzambe. Soki ba yé ba pesa ba message o nzamba lobi na bango ba pesa ba thème na bango. Raison pour laquelle nous avons monté dans plateau, nous avons prophétesse
maman héroïne de Maombi. C'est avec lui on va essayer de parler de cette grande émission. C'est avec lui on va essayer de critiquer, d'analyser. Nous allons dans le plateau. Maman héroïne, bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour papa Cordon. Maman, voilà. Moi, mise en jour et ça là bien. Vraiment. Mon oreille ça là vraiment mon oreille beau ça ni vraiment. Ah, c'est que au fur et à mesure mon oreille beau ça. Ouais, tu mais ça non vraiment. Bon, tout d'abord, avant tout contenant nous, avant non tout banda. Ouais. Au Kamabiso dans le Sambo. D'accord. Merci to sambeli. Seigneur, to pamboli au peu to zamalam, to kabi moment o na salobo ko na yo père incomparable. Nyonso oto koloba ezala biso koloba te me yonde oloba père to telemeli esprit nyonso o kontato la kombo na yo te ezala mosika ya peuple na yo na kombo na Yesu kamba biso de début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman héroïne de Maombi. Oui papa. Boni santé, boni libota nzambe. Non, santé ça va par la grâce de Dieu, libota nzambe pe ça va. Donc tout ça marche. Église Elikandeni. Oui, ministère peut tambola bien, Zambazo Songabiso, ça va vraiment. Vous avez la place, vous avez qui tout changer endroit. Oui, Nazara Rawala na Zizi, mais cette fois-ci le 19 décembre qui sera le vendredi, dès que vous avez la montagne Yabadara, vous avez une activité moko, donc Zamba Mimiso na Zamba, la montagne Yabadara le 19 décembre, en tout cas, tu bengi ba na Zamba Baya. Pour notre commission Nzambe ou abattre les psoko bana janvier et décembre. Voilà. Ok. Maintenant, l'activité, tu es en mode normal. Oui, non, c'est en mode vraiment bien. Nzamba Osunga, ça va. La fois passée, je crois, ils allaient qui na 2024. Tout ça là qui na émission, le bel qui beaucoup plus. Ils allaient qui thème, ils allaient qui très touchant. Thème, ils allaient qui t'en vendu. Après, tu as ça l'émission Moussoussou, le bel qui t'a acheté. Ouais. Maintenant, là encore une fois, na mieux na 2025. Lelo Kalaming était de côté 2026. Oui. Na habité message nini, to thème nini oué na mukula lelo. Voilà, à chaque fois la lobaka kobima ya mosali ya Nzambe tango ayaka liboso ba na Nzambe. Mosala Nzambe abimaka pamba te. Mosala Nzambe sokomoni aye ayaka na directive to na orientation o Nzambe apesi pour que amener la peuple de Dieu. Alors, le lopé a un message moko, c'est très important. Et un message moko te mes amis balé, c'est très important. On zambatali singaï. Il y a les bosso, c'est le fils de Rekabite. Il y a mis balé, et message est concerné notre pays, précisément pour notre président Félix Tshisekedi. Tout le monde le message à l'Ibosso, ils apprennent les fils. Oui, les fils de Rekabite. Voilà, aux gens qui ont la vexénie. Et ça, dans Jérémie 35, versets 5 à 7. Voilà, mon premier le béni. Bon, non, na fongo mambala moko, na fongo ma directement. Merci beaucoup. Alors, banana Nzambe shalom na ba demeure ici kabozali. Na lobaka toujours mosala Nzambe tango ayaka pambate, ayaka toujours na message clé. Oyo Nzambe atindaka pour que à transmettre na peuple na ye. Et c'était la nuit dernière pendant que je priais na balaki ko bondela. La nuit dernière, pardon, pendant que je ko bondela, le Seigneur m'a révélé des choses. Et pendant que je priais Nzamba pesinga mokanda ya Jérémie 35, to na koninga koma to tanga yango isika tozali, Jérémie 35 le verset 5. Rapidement, vraiment. Et puis, na loba o Nzamba tinga na motema. Jérémie 35, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Mais je mis devant les fils de la maison de Rekabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez de vin. Verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Verset 7. Et vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Voilà. Je crois, na passage wana mutu nyonso azotanga ngo na ndako esika zali a comprendre yango directement.
bafils ya Rekabit ezalaki na loi o papa na bango atikelaki bango e bazalaki kovivre na mibeko moko oyo ekangaki bango vi na bango mobimba bible ezoloba ke papa apesaki bango mibeko bakoki komela 20 te apesaki bango mibeko bakoki kotonga bandako ya kitoko te pour ke bavanda bango il faut bavanda na batente bandako ezalaka basali na bitoko bandako moko ezalaka kaka ya bongo moko nde esengeli bango bavanda bango bakoki kovanda na ndako ya malamu te bango bakoki mpe kolona te eloko pour ke ebota jamais bakolonaka pour que eloko wana ebotela bango mbuma alors bafils ya Rekabit bavivaki na loi ya papa na bango babi bakozala bongo tout au long de leur vie donc ti bakokufaka bango bakovanda na bandako ya malamu te bango bakolona ramandana bashendelebro bango bakomela ni vin bien aimé dans le Seigneur eza na mabota ya bana na Nzambe ebele ramandana bashaya merci yes eza na mabota ya bana na Nzambe ebele pendant que Nzambe révélé nga na bali kobondela Nzambe alobi na nga eyana bato ebele bosambela ke Nzambe 2025 yango ekomi na suka bientôt tokota 2026 yes Nzambe alobi o maloba bapesa o baprofesi baprofeta ngali basakola bapaster maloba malamu mpo na vie na yo mais banda obanda na vie na yo rien ne marche tokoma kokanga baprofeta bato lokuta mais nzoka nde eza na bato mosusu eza na loi oyo ekanga bango baloi oyo bakoko batika baloi oyo bapara batika ke ye ndenge aza wana akoki kobanda na libala te ye ndenge aza wana akoki kosala mosala ya malonga te ye ndenge aza na akoki kolona te yango ozomona motu papa même isi alingi asala quelque chose ya malamu moye ya aboutir eza te parce que eza na loi moko oyo ekanga vi na ye akoki kolona kona te ebota mbuma yango ozomona bato mosusu asukaka na libala moko kaka ye amotaka ne bana basaleka mpo amotaka me moyen bahonore ye eza te okotuna mobali nanga nini ezozanga mpo honore nga mbongo ezali nini ezozanga eza na cause ya loi moko peut-être na libota ya mobali mpe ezali to na libota na yo mwasi oyo balobake na libota na bango bana mibali bakoki kobala libala ya leos te bakoki kolobake mwana mwasi na libota na bino ifoka amasentaka bino moto akoki kobala libala malonga eza te eza na bato ebele bazovivre la loi lokola bafils ya Rekabit bazalaki tu peux imaginer bato bakoli vi na bango mobimba bavandela bandako oyo batonga ya malonga te yango omona moto so azwi projet atonga ndako okebengaka biso mbongo na banke banda kotonga omona bandako ebele na Congo na biso même partout na Afrique eza bainachevé okotala ndako pourquoi ndako etikali kaka na fondement parce que na loi moko oyo batia te bino na libota na bino moto akotelekisa ndeni nivo aza te yo lingi oze babisa tokanga finance yana bato ebele bafinance na bango ekoya ebeba parce que azaki décision atonga fe mbongo ebele na maboko asata na ba 1 million mais ba 200 000 $, mais mutolo kotuna ko ba mettre on lisolo nga na le passé na nga na simba ba 200 000 nga le passé na nga na kendaka ba Chine nga le passé na nga na kendaka ba Nigeria tuna ye le ko yebisa ndenge mbok makabwana no se koya na se e koya puka parce que loi ya Rekabit moko ezalaki loi ya libota moko ezalaki na libota na biso homme d'affaires akobimisa mutu azate yango mona bato bo tourner kaka sika moko bazaki kovivre na loi vi na bango kobimba bien aimé dans le Seigneur na kozala molai te nangi naloba na mutu moko loi nini nango ekanga vi na yo ya bafils ya Rekabit babaki batonga te balona te ebongo yo loi libota na yo nini nango ekanga bino loi libota nini etelemela no pour ke bobala te loi libota nini etelemela no pour ke bobota te okomona moto abala komi kobota bana ba malformation parce que na loi moko batelemisa ke moto na libala kobota bana te même mission bali il faut bana kopesa bana moko malformation pour que et détruire mariage bien aimé loi nini batelemisa na libota na bino loi nini bakoko batika ena bakoko na biso batika banyongo lelo bana bakomi kopeye baprix bango bazwa bokonzi na bango bazwa bachef coutumier bazwa kisheferi na bango mais lelo
biso de comment payer ba prix ya ba nyongo bango batika loi nini batia na libota mama nanela na posa mutu moko atelema mutu moko comprendre message oyo zamba lobi nanga loba na bango babuka loi mutu ana posa okota na 2026 pour que asa na ba exploit pour que makamune kende liboso le Seigneur m'a dit il faut to buka ba loi pendant que no loba no mite ya penga moko zamba loba to buka ba loi aussi longtemps que ton bouki libeko batela misote bien aimé dans le Seigneur ton commandaka ko tourner si kamoko et pendant que je parle le Saint-Esprit me dit pendant que l'on va la loi zamba on va la tolongo la makina auto irrita ma son hérédité il y a moins de cause malheur auto vivre alors l'ongo la makina bondo kalibota o ekola yo il y a moins on va repérer facilement à cause de makina bondoki. Bien aimé. Papa, une fois que obima na libota moko abondoki, aussi longtemps que osala makila wana, et comme le point de repère na yo. Partout au Kenya, yango otuna na beteli mutuli sote makabu na nge yebani ndenge nini. Makila za Aden, oyo zo akizo même na monde spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, luko yeba Aden na yo, ezani. Aden spirituel. Osa repérer à travers makila na yo. Yango lelo kabwana na makila no so ya bondo kalibota. Obima na libota ba chef coutume makila ne zakati na yo. Obima na libota mama zaki ndoki makila zakati na yo. Beneme owanga na makila wala te. Et le mieux ya kosala ezali ya koluka nzambe pour que nzamba soko na yo. Voilà on a quoi koloba yango wana bien aimé dans le Seigneur. Oyo nzamba lobi na loba na kobakisa te na kolongola te. Le Seigneur m'a dit kende loba na peuple nanga ba kwesa mibeko kwesa loi bien aimé yo mutozo kanga ko mona ngo ba blague te ko blagete kwesa mibeko to moto ndima ye ko leka pour ka transmettre message et ça ba blague te bien aimé nyonso to mona ngo ba mentir te tozo joie te tozo bonga te parce que toni ko yo que si dit l'Éternel te ba to ba ni ko sala makambo o bango ba lingi et non ozamba lingi to telema to buka loi. Pelongola makile libota o elandela ka yo contrôle ka vie na yo voilà message dans ba pesinga c'est pour cela que je dis makila wala pona kolongola yango ce n'est que dans la prière moto à cause de la censé à koluka nzambe ke nzambe longola makile molili kati nanga makile ya bondo kalibota o vanda kat nanga sokola nga na makile yo c'est là que le sang de Jésus qui peut nous purifier parce que tant Zambé atina ki mwana ye la Bible déclare que il a vaincu Satan à cause du sang précieux de l'agneau makala Yesu kaka de to ko invoquer pour que est purifié et le la makile bondo ki o ezana kati na biso alors yo moto sana posa ya koluka ko buka mibeko yo mdoka na posa ko kolongola makile ya bondo kalibota na yo awo eza télévision doka na 30 minutes numéro nanga ezali plus 243 80 84 35 848 plus 243 80 84 35 848 eza numéro ya prophétesse héroïne yemoko soki obenginga na kopeso remède nini oyo ko sala pour que okwisa mibeko batelemisa na libota pe olongola makila oyo ezaka Aden réclamaka yo bisika so oyo ke daka pe makabuno so yo salaka que Dieu vous bénisse. Voilà, merci maman Eroni message qui tout comment to kato ezala quitté parce que eza témoins très touchant et puis ozolo bango de la part du Seigneur. Voilà ndili maman Eroni eza affiché na si la télévision la bino bozo mona la maman héroïne de Maomi. Maman héroïne. Oui papa. Toi qui n'est rapidement deuxième message aussi pour notre président. Et ça message. Merci beaucoup papa Cordon. En tout cas, bien aimé, la kodinga vraiment message on a le bango vraiment avec beaucoup de respect. Na kosenga vraiment na peuple congolais, tout le monde a sentiment. Parce que Congolais, ça a un message à transmettre aux Nzambalobi, car le peuple congolais banara ko finga bato. Mais tant que likambo ekoma ekoma ke mutu moko alobaka yango ekomi trop tard. Tango toza ba sala nzambe et surtout les prophètes. Bible toloba ke toza ba sentinelle. Soki likambo moko ezo na mboka il faut nzamba avertir biso. Yango na ye koloba comme sentinelle ya mboka.
pendant que la lalaki papa Dinish nazo zwa vision na mon chef de l'état qui est notre président Félix Antoine Tshisekedi na moni avanaki na kiti na ye. Et pendant qu'avanaki na kiti président a tenu pour qu'il kota na ndako ke peut-être ko jouer loko. Alors président na kiti atiki téléphone et puis atiki munduki na ye arme. Si bitumana na moni deux personnes au babimi moko a attaqué na munduka président et moko a joué téléphone. Tant le président zomima bazui ba braquer ye arme ko bouger te sida to kangiyo. Et oya zalaki na téléphone abandi ko benga mbala moko batu et directement na moni ba peuple ba rwandais ba koti na mboka na biso Congo ebele na zelo ba bien ba koti na mboka na biso Congo ebele et pendant que ba koti bitumbe kota ki na mboka parce que ba soldat ya président notre président ba comment peut se défendre alors ezaki loko la guerre na kati ya mboka et ngana zalaki pembe na rêve wana maintenant je disais Nzambe batela notre président bombaye mabe komela ete Seigneur et moko azaki abraka ke mundu kalobi benga muto e faire pour remplacer na kiti avant de passer coup d'état ngo e salami et ngana zalaki na lobi coup d'état et subitement na la mukaki et on a la muki na bandi ko bonde la Seigneur pour nani no révéler nga message pour notre président zamba bandi ko ke nanga malema le balobi nanga na ye koloba na yo pour que o alecte peuple de Dieu. Batuba tele mato bondela. La première des choses, tobo ya bitumba na mboka na biso. Nazolo ba bien. Tobo ya bitumba na mboka na biso guerre et salemate, makila et sopra na mboka Congo te. La deuxième des choses, tobo ya coup d'état. Coup d'état et salemate, to sambela pour protéger notre papa qui est le président de ces pays. Pour soutenir la prière les hommes de Dieu pour notre président et na question plus loin la Tunisie mais pourquoi quand côté les mané atiki mundu qui paye na téléphone d'ailleurs quand na comment on peut qui mater mundu qui téléphone parce que c'est tellement significatif pendant que atiki na banio na munduki Bible spirituellement, pardon, Bible continue ma spirituellement, dans le domaine spirituel, une arme n'est pas matérielle. Elle agit dans l'invisible pour protéger, fortifier ou combattre les forces négatives. À d'autres termes, c'est la prière et c'est le coup la bouclier. C'est-à-dire, tant que mundu qui et c'est le coup la une arme défensive. Défensive, il y a président. Et ça, donc, on a une protection. Et ça, donc, on a une bagarre. Donc, ça, c'est notre papa. Que il faut aller se défendre, comme il battre, se protéger. Et pendant qu'on luka que, à moins négligence, banguna bakokota pour détruire. Et ça, spirituellement, à tel le spirituellement la prière. Et ça quand été président à Lukaka héroïne, à tapé dans pasteur au balande la cahier. Ce que vous avez possible même que basa dans Zambie là Luka notre papa va sambe la peau naie pour na ko bombaye. Donc ça mo sengaye protection. Ça dit que notre papa Zamba tandi que aza couvert peut-être na ombre moko ya batu bandi basala ye mabe. Et Zamba dit abattre na ye yango ko prévenir. La deuxième des choses na zoki na téléphone. Téléphone est la communication. Tout comme le téléphone est un pouvoir. On se comprend. Spirituellement, on dit est la communication. Tout comme le téléphone est un pouvoir. Ah non, on parce que quand on dit que le téléphone va parce que mon il faut remplacer le téléphone. Communication. Communication, en fait. Il y a 4 juillet. Voilà. Il y a 4 juillet. Donc, il y a un pouvoir na coup d'état moko préparer. Se communiquer na ennemi pour que ba cheveiller. Alors, eloko nzamba senga na notre papa et sengeli ayeba pe kotala ceinture na ye, baza na bomoko. Baza na même esprit, même pensée.
ayeba kotala malamu banane sengela za na bango pour que mboka o etambola lolenge sengeli parce que monguna za pembeni oluka kaka moindre distraction potanka ya telemi de bango baye moindre distraction oyo ekomona le la porte d'entrée bango va profiter bakota. Alors notre papa, je vous aime beaucoup. Est-ce que vous allez zamba dans la posa la bino que vous se protéger spirituellement? Luka basali ya nzambe avec beaucoup de respect que je vous dois. Basala nzambe oyo bakoki ko bonde la pona yo spirituellement pour que le Seigneur azanga te ko batelo. Biso pe ba auto message to bonde la pona président yemoko abokokate l'union fait la force. To bonde la pona ye pour que nzamba bombaye to boya coup d'état, to boya guerre na kati ya mboka na biso Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Eroni, message Kitoko et puis thème Kitoko. Nebi sera balandi à Chipso télévision, ngai Dinige Mosolo. Na linga wa penza ko sa l'émission na ba homme de DT. Soki bo moni ngai na yambi musala nzambe c'est qui n'a touché, c'est que na yebi auction na ye na nimelaka nzambe ya saliraka. Donc ils ala razarti na yamba musala nzambe. Maman Héroïne de Maombi, mot de la fin nayo ezani ni par rapport à émission ya mkola lelo. En tout cas, mot de la fin nanga ezali na ko yebisa ba na nzambe. Bible zolo ba que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. Zambe baluka kai. To tele mato luka nzambe papa mukili oyo makamabe to sa de mebele. Muta ko batela biso ezaka ka nzambe. To tele mabele mais soki prière te. Na yebite to kimila wapi. Totelema toluka nzambe na fin de l'année oyo munguna telemi azoluka makila esopana. Totelema toloba non à la mort, non à la guerre. To bonde la nzambe, moto akoya na secours ya problème na biso ezalika ka nzambe. Alors message na tikeli biso, to demeurer toujours na foi, to banga munguna te, to telema pour que munguna akoya. Que Dieu vous bénisse. Maman Héroïne, numéro de téléphone rapidement, autant qui peut-être ndeko muso aura bien té. Ouais. Numéro de téléphone est allé plus 243 80 84 35 848. Plus 243 80 84 35 848. Voilà. Voilà. Merci Bandeko Balandi ya Chebiso télévision tokumi na suka ya émission ya Mkwalelo télévision ezalaka ngonga tana biso isa déjà écoulé. Merci na batutu balinga Dinige Mosolo de loin ou de près. Merci à couple pastoral Esaïe Nzuzi et maman naïe, madame naïe, maman Sephora Mouzinga, sans oublier cette dame, mais non seulement parce qu'elle a l'argent, elle a aussi l'amour des gens. C'est qui cette dame? C'est maman Karine Mouzinga Mou Sassi. Merci à l'équipe technique pour me accompagner. Merci à Jasper Kachama derrière la caméra. Merci à Deo Grâce. Merci à Géné Guinardation. Merci à tout, tout Koutani Namikozali Koya. Au revoir. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata PACPLA la fin de l'année. Ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike nsike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu Tout-Puissant eza koconsister kozwa soin ya baorphelin ainsi que baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa o. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.
Juluric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, na Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste na biso ya munene. T'as la trône ya ba marié, ba table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso. Verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya mai ezali. Et pas na biso, ba pesa mutu champagne na verre à mai parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower. Ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retrait de deuil, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, ba tuyakin, ba mariage na nyonso to imiter au awa. Parce que tout ça est long. Merci Juluric House. Hé hé, alors là, Juluric House.